a félicité Lissoussou, deuxième vice-président assemblée Yassena, mon amboka Modeste Bati Lukwebo. Regardez ce monsieur, le papa Modeste, si seulement si, a bien ici bandeko ba communicateur ba lobela ka union sacré to tata mokodio ekolo. Mon a comment est-ce que bandeko wana bazonga ka ko sepela. Pe ba merci. Mais ba membre mosusu ya président ya union sacré. Tout le bezali no tema mabe to la to zali bazali na moyen te. Comment expliquer mon copain qui sabato? Bato ba koya ba défendre bazali face à ba opposant. Bato nyonso ba mona ko zapper ba action tata mokodio ekolo. Mais bato bazo moya ka ba mayo. Bazo ya na ba média boye. Kobinisa ka tangu mosusu mo solo na bango ya pasi. Pour la conflit dans les médias. Mais en retour, bravo na bateau va comprendre sens la communication. Tata Mokonzi école Sengeli, Dengo Betimbola wana ya ko restructurer union sacrée et Sengeli penali kamwa ba communicateur otala malamu parce que ma père de famille peut bazali wana. Parce que bandeko ba ko souffrir ba ko lela. Et na bandeko pe ya union sacrée o ba ko ya ba konzo ba ko ya sika. Boye ba ke branche ya communication existaka. Et Sengeli Monsoro pour les communicateurs et les médias qui accompagnent les actions palpables de ma visibilité. Il y a une institution. Et Sengeli Bochaba moyen. Comment expliquer une plateforme politique et donc vous avez une famille politique, autorité de référence Zango, Tata Mokojo Ekolo. Vous avez un moyen. Il y a communication. Comment on va vendre les actions du chef de l'État? Monsieur le Président Ezali Kamoko, vraiment, c'est beaucoup de femmes de la membre réunion sacrée, tant qu'on restructure parce que il y a l'autorité de référence. Quand tu as moto, vous allez comprendre valeur et la communication. Vous avez une communication faible, tata mokonjo école, action sur le sale et zanango, mais connu la population. Et c'est ngeli batwa lo ba média ezali ebele, ba lo ba média en fin fond, ba radio en fin fond. Population ayoka, ba de